Bana Congo, komina tango ya kufanga isika mokoto solola pona mboka na biso. Mboka na biso eumeli mingi na monyoko liko. Mboka na biso eumeli mingi na makamwa mabe. Banyoko li biso na mboka na biso, bazo goma biso. Balikite biso bana ya Congo to sepela na bomengo. Tovanda to solola, tovanda to solola, tovanda to solola, toko solola nini? Toko solola mai yantina, mai masalema na kati ya mboka na biso, mai masalema na mabele ya Afrika, mai masalema na mokili mobima. Pe mazali ko kasale makino lelo yantina na tina ya kolamusa bongo bomoto ya baindo pona ko ramener bango na raison ya kozongisa conscience na bango pona koyeba ko défendre o ezali bongo mabele na bango pamba te na nzela ya kovanda ko solola tokozwa mai yantina pe mai ya malamu e ko éveiller lisusu conscience na biso to pesi bino bambote ya mingi bambote na bisika nyonso bozali bokolanda biso na nzela ya itando na bino vous voyez mon télévision etando ya bwanya pe ya maele oye kaka na tina moko ya kolamusa lisusu bomoto ya baindo ya kolamusa bwanya ya baindo ya kolamusa maele ya baindo po bazonga bongo bakonzi ya mabele na bango ya solo bandeko balandi ya magazine tovanda to solola tozali na sengo lisusu ya koya liboso na bino pamba tanto yaka liboso na bino seki tozali na maya kitoko lisusu makasi maya isengo otoye poto solola bongo na bino kasi neteni ya présentation to kozala biso mokote tokozala bongo elongo na nengwa senga lukifipa na mongongo na bango ya kitoko ya moke ya balongo mbote nengwa senga lukifipa mbote tata Ntsumbu Maimuna mbote pe na bandeko balandi banso ya Vom Television na bisika nyonso bozolandela biso matondo mingi bandeko balandi elongo na nengwa senga tokozala ka biso mibale te tozali pe na baye o baye lokola babiangami na kati ya magazine tovanda to solola bazali kutu bayo sengete to présenter pamba te si bo misala na bango ata okangi miso soko yiki kaka mongongo bi oeza oyo oezali oyo kasi lokola esengi to présenter ba tango mususu na baye bazwi libaku ekola na bambala na bango yambo tozali bongo na babiangami na biso nokontambi nkoka mbote nokontambi mbote ndeko Ntsumbu elongo na nengwa senga elongo pe na bandeko balandi ya Vom Television to pe ba mwangisi samu na niveau ya YouTube o bazwi libaku pe ngonga pe tango ya kolanda biso na tango toyoki bino mwa mongongo moke santé tungisi te santé tungisi te kolandela kaka attitude mboka ndenge ezokendelele esengeli ebala na pe na biso bato na kati ya mboka yango matondo mingi tozali kaka na nokontambi koka te tozali pe na noko molopwe toyebisaki bino bosokola matoi pamba te mangalo ebimaka soko sokoli matoi te koleka bino kaka wa mbote noko molopwe mbote tata Ntsumbu mbote nengwa senga mbote pe na bandeko banso bazwi bako ya bolandi biso tobele miwana mituna ya ngamboli ya bino biyano ekozanga te pamba te toutaka tofandaka na se ya matambe ya koko ya suka ya mboka bandeko balobi noko molopwe soki aza wana mangala na bawelekaka biso wa melelo tokosenga na bino bo modéré mwa muke mangala bo bandeko vraiment bayoka biso mwa muke noko tango balobaka lokoto ali français ya bokasi babeka babata maele te bongo soki dolobi ngala oyo esengeli ya bokoko na biso komi mabe donc seke bazo ba dictionnaire mangala batia pembe ba milengela bakomisa matondo mingi bandeko balandi elongo na babiangami na biso bango mibale ndeko tokolekisa bongo tango na biso ya magazine tovanda to so lelo tokolobela nini lelo tokolobela mingi ma vraiment tali actualité ya mboka na biso to banzi lelo actualité ya mboka na biso eza dominer vraiment na conflit ya guerre na est ya RDC partout est ya RDC kimia vraiment ezokota te kimia ezokota te yango lelo tolobaki to bengisa bampanzi sango oyo baza ba révolutionnaire oyo ba éveiller conscience na bango na tina kolamusa bongo makanisi ya bayini tokosowa na bango sur conflit ya partout est ya RDC tokosowa na bango pe mayimatali mvula lelo tomoni kolanda na ya mvula ezali konoka ezali kopesa nkokoso pona kotambola na kati ya Nguma ville province ya Kinshasa na biso ya RDC tokolobela yango kasi nengwa senga lukifimpa to banzi tomoni noko tamba se présenter tomoni noko molopwe to yebite ba itokota vraiment na sikisiki ya likambo na biso maini bokoyi kobakisa lokola mwa biziuze muke ya motokota mana mozindo émission na biso matondo mingi balandi ya Vom Television na bisika nyonso bolandela biso tango nyonso tosengaka na bino ete bokobaka kolanda Vom Television na nzela ya Vom Television mayo boyebaki te mayo ebombama bokosila bongo ko découvrir yango kaka na émission na émission ya kitoko oyo elekaka na kati ya Vom Television ndenge pe toyeli bino bongo manaka to pe magazine ya sika oyo tovanda tosola esika tokozwa ya mutu ya oyo elekaka bongo na mboka na biso bozapete kino suka boyoka nini ya malonga oyo toyeli bino na mokolo mwa lelo noko bolo pe bofungola déjà kutu pamba te mutuna ya mbozale pai na bino
est ya RDC wuta nuit de temps kimia ezalaka te bakonzi ebele baleki na mboka na biso kaka parti wana ya est nde epesaka bango motuku swa mokonzi awuti kobima awa est enyokolaki ye mokonzi awuti koleka kuna azonga mokili ya molimo Mzee Laurent Désiré Kabila est enyokolaki ye président Mobutu aloba s'il faut signer l'accord avec le diable est enyokolaki ye mpo na nini guerre ya est parti est wana ya RDC kino lelo kimia vraiment ekotaka te matondo mingi ndeko likambo ya motuya esengi toyeba na ino kolobaka bango mei nesongi ya nzila fumukusukia muzala panda na ngola mokobi mosala ya fumukimbangu bapotikilaki mokumba bakolemba kati kolobaka tango iso moto esengeli koyeba lisitwaeli la bino soko ebi lisitwaeli ya yo koyeba epa yo komi lengele epa yo kokende lobi ya motuye kozalaka moto pe ba mobokoli ya ye obibengaka fondement oyeba ete ngai nazali nani na bandaki wapi na komi bwelolenge kani solo mokolo melo tokoloba bandeko ete soki monialo ekolo topesika engambo ewana ekozalaka tango iso la bondongwani keke na keke bileko na bileko bakami bakoyeba kutoba likambo yango eli koloba kotuna motuna nini ebatami na sima makambo iso ewana solo mokolo melo bandeko mike baebite soko bikeli na mubu koto kamalibwa na batuku ibaila misato mbala mosusu soko zongi mbala mosusu ba 1725 kulikili yango ese ko eba ete ekolo Rwanda ezalaki mosolo moko tokoli yango awa na Congo démocratique tokoli yango na Burundi tokoli yango kuna na Rwanda beka jongo Rwanda rundi franc wana oyo ba Belge bayaki na yango Belge moto asala Congo démocratique te to mondele moto asala biso baindo te bakutaki biso na bomotoli ya biso lokola bayaki na lokoso ya kolia pe komele bamoponoki na eteni ete bakata eteni ya mabele ndambo ekoma bakomboli ya bango soko okutani bandeko lokola bangombe na kati ya engumba Congo bazali ekolo Congo bazali bamongo bazali awa soko kei na sud de Soudan okuta bamongo bazali soko kei na Burundi okuta bamongo bazali okotuna motuna ete oyo abotaki ande abotaki kuna te ezalaki bana ya tata moko bo moto ezalaki moko minialo na bifeolo yango ezalaki te ba frontière ya Rwanda ebandia yesu ezalaki te ndeko nanga nsumbu na boye ya bandongolo miso balukaki bakata mabe olengeli ya bango ba mosalaki eteni ya Rwanda lokola ebimeloli ya bango tope porte ya bango na tango yesu bakouta loboko ya mwa ya bonengo to ya botata bakobimela na sika ewana bamokelaki bato ngambuli ya bango nesongi nzila balobaka butu lokola moi yoko bunda okobanda bande ekolo Rwanda ezala Rwanda esaka bandoki epaikani tangela ngai compagnie moko basalaka molopwe bo anticiper ma motuna na biso kasi bande ko balandi tolingaki pe tozala bongo na noko ndombele botale kasi nzoto etungisi bango tosepelaka tango basekaka mais sika tozali totombeli bango voma bokolongo no banzoto bozonga pamba de soki bango pe bazalaki awa nde plateau lingo kozala na moto pamba te banoko soki baza bango nyonso kokokela plateau vraiment ezalaka na moto noko ndombele botale sika bozali kimia vraiment yingele na nzoto po soki bozongi awa ndeko boka loba ke ta botsaka esalaka bango bien totombeli bino vraiment bokolongo no banzoto kasi noko molopwe to banzi bokeivu ma molai mwa mingi mais tokosenga botsa mwa moke mai na kopo noko tambi noko molopwe akeyi asimbi ba conférence de Berlin alobi ke tozalaki ekolo moko alobi ke RDC ezate ba Belge nde basala yango kasi cause principale nini vraiment ou esalaka ete parti wana ya est ya RDC pour Afrique eza monene mais tokoyoka te ke ba guerre se multipliaka plusieurs fois mais parti est ya RDC soki moi 3 mois eza malam 3 mois kozala mabe soki une année za malam 3 ans kozala mabe cause principale ya ba guerre na partie est ya RDC ezalaka vraiment nini matondo mingi ndeko ntsumbu na kopesa biso maloba ezo sala passe lisolo ya est oyoyo to botami to yokaka kaka chaque fois kuna des autres salamaka des autres zalaka biso pena na Kinshasa to vivana no guerre te to viva pena na no désordre te bandeko na biso ba vivaka mokolo na mokolo ya moto kota na mutuna na bino regreza passe ya makasi omoni naza awa tango lobi noko ndombele nzote tungisi
ndakisa komona eloko tungisi ndoko ndomela peut-être ça le boko mais et permettre te ndoko ndomela comme la biso sika to sala manaka nzoto aza composé même mboka eza composé na ba ville eza composé na ba province eza composé même na ba commune ba district on a ça la mboka mais koka moi likolo ya nzoto ya moto ezolela pasi loboka lobi italiété mutu alobi wana eza makambo na ye tala Kinshasa okundimante ke mboka oyo eza na guerre to eza agressé tala attitude pour capitale mutu epesaka image ya nyonso tala attitude oyo bakinois na bakinoise bali ko afficher mokolo na mokolo to na kati ya mutuna na bino ba cause kobosana te toza na période oyo tozo vivre na mokobi misala ya 1921 nesonyanzela fo mokoso ke muzala pana na Angola oyo batali ça déjà été mokili salama to pe mokili bandama na zone est raison pour laquelle bokomona ba minéraux eza na zone wana na mokili mobimbezala kate oneza eza parmi ba cause eza nanu ba révélation moko bo mokili nanu yebaki te mokili yebaki me ba mindele mutu ba yebaki me ba yindo ba yebaki te ke mokili salama na zone mokili ningo moni bo mokili bandamela na zone wana Mutombo solo ba mokili nyos na oya ba Europe na Amérique nyos mokili mobimba e bandameli na zone wana raison pour laquelle bomoni ke zone wana ko bana na est tina katanga eza zone oyo eleki mokili mobimba na matière première donc mokolo na mokolo ba yaka ba découvrir boye kuna même omoni libanga mobelelo bo occupé ngote na mikolo ke mo libanga na sa matière boye bokomoni loko mobelelo bo beta ngo kaka to omona quelques décennies mona oh eloko eza eloko boye ba cause eza nini ba mindele to ba occidentaux lelo na kati na mokili baza na principe mibale o ba vivara na yango eza principe ko diviser na principe ya guerre po baza na eloko te raison pour laquelle bisika nyoso ba lekelela ba kendaka ba dominer avant ba dominer bino ba kokabola bino ba dominer bino ba créer bino ba guerre lelo bazalaki ba dominer ki mokili à 100% bazalaki na ba conquérante lelo ba komi ko vivre souffle moko bo ebimeli na Asie Chine lelo envahir Afrique sikoyo parmi ba cause ozo sala ki guerre ya est ezoko ko sila te lelo Chine tanga vani na kati ya Afrique Chine a comme une influence makasi na kati ya Afrique ba mindelo kotala ke bisika mo ebele ba lekelela ki ba tchaki lwa na bango lelo ba lwa na bango eza susu na bokasi te bato ba komi suko linga bango to zomona bisika nyonso ba semaki ba trouble siko lelo na kati ya Congo guerre eza entre Occident na ba Chinois oyo déjà ba resisaki ko botola po mboka oyo zaki 100% dominé par ba occidentaux Chine ya koti malema lelo Chine a dominé bango mona lelo ba carré minier belé eza na maboka ba Chinois ke ba occidentaux raison pour laquelle mokonzi o auti koleka azalaki mal aimé vis-à-vis ba occidentaux yango to kosenga ba parti politique ba ke na roté ya batu te kaka ba viva sengeli ko lakisa batu histoire ya mboka pe ko lingisa batu mboka wana lelo oto mona to ko souhaiter te bandeko na biso IDPS bango ba vivre ngo mais IDPS azala à la base ya ko telisa peuple congolais ke makambo ya guerre o bozomona est eza makambo ya Kabila ba vidéo ezali ozomona ba bosana ki ete bazo sala politique un jour bango ba ko accéder na pouvoir ba ko kutana na même réalité au peuple d'azaki na ngo lobby bango lelo basana yango mokonza mboka zo sala ba appel ya mobilisation yo to senga bande ba politicien soki dans na pouvoir te no kota mbiro za malamu to tika non na cause ya moto kota na biteno bokoti wana cause ezali lelo za ba puissance mibale o e créer mi ba bloc mibale na kati na mokili bloc ya ba chinois na bloc ya ba occidentaux bazo welela Congo o ezali guerre ya mokili pamba te fo ko yeba te so moto ko réussir ko dominer Congo yene moto ko dominer mokili moto ko réussir ko dominer Congo yenda ko dominer mokili noko tambi noko nengwa senga na mona zo nyata déjà le colosse ke mitune tondi mais nengwa senga ya moto pesa bino mama maloba mutuna ofeso ngela kabino noko tambi bolobi cause ya guerre ya RDC partie est wana ezali ba occidentaux ya moto ke ndivuma na mozindo ya ba question pa mate bolobi mwa mingi mais to kotala lelo ba occidentaux bazate po lelo lisolo zo beta meza lisolo ya ba M23
part ya ba chinois to ya ba asiatique to part ya ba occidentaux na kati ya M23 zali po ba M23 soko tali bazolo bakeza ba imboka soutenir na ba rwandais nde bazo tungisa partie est ya RDC ba occidentaux na moni bango wana te ba asiatique pe to moni ko ngai ozo mona on a peso ka preuve na 2000 soki na bosanité entre 2012 2013 ton M23 récupéré qui fili à Goma banani basenga ba se retirer puis ba se retirer ina bo pété et ça qui États-Unis Grande-Bretagne en France basenga ki na bango ba se retirer pour permettre na pouvoir en place qui négocier na bango ozomona donc bien sûr bo beta lisolo ba M23 nga ko tona lisolo ba M23 na ba Rwanda nga linga ko beta ngote oh Rwanda zoko agresser so tiezolo ba mana ba information boye tende ko na ngai te eloko tozo vivre lelo awawa to tiango na mutu ba occidentaux bako tikala jamais ko linga pe ko souhaiter pe ezala na kati ya Congo lisolo bozo mona to baloba bakoko baloba ni soko moni mwana soso a 20 na nzungu ebeke mama na yasa na se Rwanda sala kamanduki M23 sala kamanduki banani basala kamanduki banani bakotsa kamanduki biloko na nyonso manduki elekelelaka wapi to sa bapanzisa ngwa to so kata ya kotalisa omoni biloko to solola awa ezaki ba rôle ba parti politique ngenge jouer le lobo sangsa M sous 2000 jeunes 3000 jeunes ba okanga ka viva ba polo t-shirt ba pesi ba 2000 francs 3000 francs ba pesi et sili yo o imaginer que mboka mukolo retour zaki tomber awa biso awa ambiance na kata Kinshasa ba balala na ba hotel balala ba libanda retour tomber na habité Marseille sur eza tomber sur na Paris feti rozala matono mingi toyoki vraiment maloba ya nokotambi pasi na motema kasi tovandi vraiment poto lobela conflit na partie est ya mboka na biso nengo senga lukifi bana mona ki bozo beta likolo na c'est vraiment na yebite nini obino bolengela lokola mituna pamba te noko molopo na monike atako bakota ki na mozindo me na titi dia mawa elingi koloba kezali vraiment nzube ekoti na nzoto neka nokotamba lobike soki loboko etungisi nzoto mobimezaka na kokoso mituna nini bolengeli pona babianga mina biso ya mokolo malelo matondo mingi ndeko tsumbu pe matondo mingi na bandeko balandi noko molopo e motuna na biso ezaleli toyebaki pota bozota tobona kaka direction de noko molopo bolobi tango bozwi maloba ete guerre ya este cause nango eza penza bamindele nde ta mosusu baye na yango kasi nini ezozanga mundele aza mutu lokola biso nini ezozanga bakonzi na biso bazozwa pe basoutien ya libanda ta mosusu me nini ezozanga bango mpo bakoka kosisa guerre neteni wana ya este mpo este nde bobi eza parti oyo eza na république démocratique du Congo eza parti ya mokie oyo biso ta mosusu na capitale toleki bango nini ezozanga biso mpo tosisa guerre wana matondo mingi nengo asenga na motuna na bino euti koloba noko tambi koka awa soko loboko soki nzoto eza maladi to loboko ekonyokwama eteni ya nzoto mpe kozwa pasi bakulutu baloba soki bongo ebosani to mpe esali faute nzoto mobimba etikali ekofuta mabe oyo bongo esalaki eloko ekozanga bakonzi basilisa etumba yango ewana ekakoloba bosolo liboso ya population koyebisa bango maye bango babikelaka ntango bakamataka kiti ya bokonzi ya koyebisa bayimboka ete botala ngai tata na bino butu moi na kolala te bato boye bakotungisa biso boye na boye ekozanga koloba ete bakozwaka lisungi ya libanda eimwa kokoso kondima likambo ewana mondele akolaka moto moindo na mokanda kasi po akokisa mayala kaka nde pasi na yango ewana loko otambi auti koloba awa soko ebandeli ya mokili ebanda na eteni ya este ewana lokola bakowelaka yango butu lokola moi bango na bango bakolinga mokolo nini ete kimia ingela na kati ya eteni yango ewana bakonzi ya mboka na biso tokobenga bango na botosi iso bayiba papa na biso kasi bosolo oyo bagboloko to bamelaka na kati na bango ezali ya koloba oyo bango babikelaka na kati ya motema bakendaka na makambo ya motema na bango soki olamusi kondo kasavubu akoyebisa ete nakenda na makambo na motema na ngai olamusi kondo maréchal akoyebisa olamusi kondo muzero ye kutu alobaki ye kutu anganyelo banaka kokoloba na ye soki obengi mokonzi ya mine esika azali obengi tata ayina makambo na motema pona suka lobaki yango bosolo tata Tshilombo mokona elo tokoloba ete azali moto ya kolala pongi butu lokola moite po kimia ezonga na kati ya parti este wana noko alobi awa mwana ya susa kovimba na kati ya nzungu nani azana seko
likambo M23 et là que mouvement ya 23 mars te total siko le 23 mars wana makambo nini le kaka po ete lisanga ya ba dongolo miso wana basangana esika moko e uti kolekala kwa mutu wa bayakala bateke umbu ele kaki na Kasai bakakamwe na sampu e salama kuna na babandeko na biso ya yumbi eleka olenge wana este kozalaka na kimia te mokolo moko soki peuple congolais azongeli conscience na yete yambo azongela conscience tine bakonzi baloba bosolo baloba oyo bango bamonaka mama injonction butu lokola moi téléphone ekosone butu lokola moi eza lokola moto batike lopango futilaka lopango obiaka ya bino moko kasi bakona ngofana libanda soki osimbi koto ekosimba te moko bako bosolo babanga liwa te peuple kozala mokongo na bango kosunga bango pe kimi koingira eteni wana noko molopo bosimbi esika moko malamu mingi bolobi ete mokonzi ya mboka oyo azali bongo na esika azolala pongi te butu moi koluka lolenge kani akotia kimia na este ya Congo kasi na conseil de sécurité bauta ekosala oyo ayambaki banotable batuti na barwandophone balobaki nini ete bakobikela na kimia donc sans discrimination c'est que bango baza déjà sûr que kimia ezokota na mboka na biso mais ndenge ni bino bolobi lisusu ete bazola la pongité tandis que bango déjà bazui compromis ya kokota kimia na este ya Congo mama na ngai na bande ko anda biso epai nepai toyeba ete Congolais na Rwanda na Burundi na Uganda bazaka banguna te tozimba la mosusu atako ngenge to pe chance kokoma Kigali soki balakisi yo bomoi oyo Congolais ako vivre na kati ya Kigali e lokola mwana na ndako na bango moko tobala tobota na bango tozali na benga lokote français ni ba faire ba boutique tozala ba magasin okuna soki osimbi Congolais na kati ya Kigali etumba okatela we kolekata ko yo moko okokamwa yo kingai na Rwanda oyo ayi étranger kasi bapesi nge tumbo koleka ye okei na Uganda na Kampala lolenge moko kasi moto ya lingaka bato bayokana te bavanda kimia te akosala mosana ete batuchi bautu bakende kokuta mokonza mboka ete kimia koingia tosola kana bango tobundaka na bango esengeli balo babosolo ete bato batindaka biso libabe epai na bino ezali oyo kuna ya bosolo lokola babangaka liwa ngai na yo to bafutuka ndenge na vandi awa na obanga liwa ebani ndenge nini po na uta na tombo mbala na kobanga esika na uta te kasi bato balinga kolia aza kobanga nenga aza kogolo miliki na mafuta ya mondele abiso ngina lobi boye bakoboma ngai Ruchuru to utu na tuchi na Congolais bazali bana ya tata moko mama moko nani abatami na simu to wabosolo te Monesco azali wana matondo mingi noko molopo ene wasenga tosongeli noko tambi tango bolobi ke mondele avivaka na divisé pour mieux régner avivaka pe na bagueur mais to bandi sekele anda kuna yo soki obeti yango libanda te bato pe bakoyeba yango te lolenge kani mondele ayeba ke partout est ya RDC nde simbi ba minerai oyo mokili mobimbi kozana ngo posa soki biso moko te lotekaki disque ndenge bakino balobaka ke oteki disque pa ya bapaya matondo mingi ndiko nanga ntsumbo sekisenga pena na mutuna wana te mondele asalaka a pratikaka science to ezangi conscience mondele atambusaka nyoso mibale elongo siko biso tokenda kosala biso tosala effort to pratiquer science mais o ezangi conscience mondele azana contact na bakoko na bakoko ne mokolo na mokolo bazo dévoiler secret na ya mboka oyo bango te fo ba dévoiler secret to la bi secret ya mokili mondele azoyeba uti wapi grâce ya bakoko na ye mondele azoyeba komi wapi grâce ya bakoko na ye mondele azoyeba azokende wapi grâce ya bakoko na ye ne raison pour laquelle bazo révéler ye mokili na mokili esikani yoko ko imaginer lelo esaka pasi na motema moto pena azoloba eza nango logique biso nzamba apesa biso maye apesa biso bomengo asangisa biso mayele toyokaka yango mais soko tali moto azoloba bongo pesaka motema pasi eza ozofinga nzambe ndeko na ngai napesa mo exemple moto oyo aza na dimension ya mayele ndenge moko te na nzambe
azana berère mususu jamais na vie ko commettre papa waza millionnaire azana bana ne mibale mwana moko a réussir aussi sa classe na niveau ya inikini akomi par exemple un médecin to abimi maître to abimi ingénieur na polytechnique na mwana ne moko atangaka so ibanda abota matia kokisi âge ya 30 ans atangaka so atambola kaka boye tata wana soka linga sala testament na bana wana mibale bomengo ko kotika pa ya nani na bandi mituna bino mutu tuna tokutu na mutu tuna ba téléspectateur ba boya na bandi mina likete tata wana ako raisonner kutute ako so bomengo kotika pa mwana o aza normal o aza mayele po ye ako protéger même ina ndeko na ye soki tata azate na bomo limbola lisese wana eliko loba na bandeko o balobaka ke nzamba apesa biso mayele apesa biso bomengo azangisa biso mayele apesa bamindele eza to fingaka nzambe lokola apesaka biso bomengo koleka mokili mobimba adota biso pe bakapasité na mayele pe ya koleka mokili mobimba problème eza nini ntango okoki kosomba kisi po salela yango faut se conformer na notice ya kisi wana papier okuti na kati ya kisi wana banoir lelo na kati na mokili ntango bazokaka tozala bomengo mais notice ya mokili bali ko salela yango te notice ya mokili eza nini po boyeba mokili sengeli bo se confier pa ya bakoko na bino or lelo soko tali mokili ndenge ezotambwama okomona chaque peuple or lelo amemi évolution et technologie omona se confiera toujours pa ya banani pa ya bakoko na ye mais kende pa ya bayido bazolinga bakoma lokola ba peuple wana na kati na mokili ndenge bazaleleli mais lolenge to principe ba peuple wana batambola na kati ya mokili loposo moyindo ya lingi yango te ya lingi yango te donc on ezaki mbela ko talisa bandeko balobaka kete bakoma komona ngo normal pe eloko salanga passe na yokango pa moko ya balidea d'opinion azoloba eloko ya bongo azomona ngo logique ke Afrique ba pesi bo mengo ba pimeli mayela amona ngo logique donc ndenge ba pesaka biso bo mengo leka mokili mobimba ba dota biso pe ba capacité omoni soki moto akosala erreur te azwa bo mengo apesa pa mona zoba boni nzambe aleki moto na mayele akozwa bo mengo akeno kopesa zoba wa za moyindo bo mengo ya biso quand est-ce que mondela ko découvrir que partie est ndeza na bo mengo poza ba bele na biso ye tango ni na découvrir ki yango mondele lokola sa na relation na ba kokone na spiritualité na ye nde mokili ekelami na besprit tango so benganga ndeko tambi tango lobi manga ekufaka te po manga kufa te azala na bomo lingo lobani esprit mobima mutu ya nimaka manga te esprit wana soki ebimi ne manga sali nini lion tango benge lion zanzoto na molimo esangani soki molimo wana oyo ezoko anime ni na enveloppe wana ya lion ebimi akufi lolenge moko po boyeba mokili esengeli bozala na contact na ba génie to na milimo na bisimbi o basalaki mokili nakeneka talaka nesi biso boya soko yebiseka mutu ke mwana no azaki simbi obike boko bebana yebisaka ke mutu ke ata ba téléspectateur wala so ke oh mwana no azaki simbi déjà ma forme mutu moko ya mutu munene nzoto mike makolo mike mwa mukila quelque part simbi ezaka ka mutu oyo azo détenir secret moko boye simbi eloko noko molopwe tozonga non pas inabino bolobike pour guerre STC là esengeli bakonzi balongola bobangi pe population la ta conscience mais to ko bana mutu na po to ebwanzi ke bi ya nouveau mesa vraiment na mbebo kaka mais population bozo senga conscience to bandi est-ce que conscience ne ko ndoko buna neteni ya est to mandoki nde sengeli lo baneteni ya est po conscience e ko défendre ndeti mboka oyo na lolenge kani bomekana kutalisa tata mituna ya bino boya oluka makambo mosusu te boya no bande ko boko boyebi tango noko tambi auti koloba wa conscience sa conscience na monoko na bino te nde botangi bakelasi na bakota ya bapaya eli koloba bomoto oyo ezangi kimuntu omoni bomoto na yo lokola bautala yango boye kasi ki muntu donc sala likambo oyo moko na kati ozali oyo yo moko na kati ozali te bakulutu baloba engongolo ezangi mai na kati egangaka mingi kasi batondisi yango na biloko egangaka te bomoni bakonzi baloba bosolo oto kosenga balongola bobangi yambo olongola bobangi esengeli osala nini osonga ya bokasi te soki kozongeli bokasi bwayo okobanga liso likambo nini peuple otokoloba aza na conscience na ye
ndeko ake nango na bozindo si atalisi yango esengai moto azongela bokoko lia ye soki ozongeli spiritualité okatili ya bino spiritualité nde koyebisa yo oyo ozali nini esengeli na yango pe nini esengeli osala congolais balobaka lokota li français ba formanta bongo lia ye poto bana bosolo do balongoli kiboyindo tango bakamati carte mémoire ba formanté yoko tuna nga ba donner ezaki esika ewana ke iwapi toko luka dete kwa kuba koti yango na rekiva baba na kobana kozongisa yango esengeli moto azongela bo moto liai omoni mangombo etondi kisasa oyo ko beta ba mbunda butu lokola moi oyo koto bakoyemba mala mosusu Yesu azalia okei kuno tuni bango balabite makoneza anzela na ino komite mangomba oyo ekolesa communion wuta bikeke na bikeke wute eyane sikei mangomba yekendeke na bato ko dinsa na kati ya mai bapesi bango baptême ezali formatation mobimba ya bongo ya bato basala moto ya bomo ya iko vanda na se ya moi kasa manga mtope avocat ya kolia ezali yalobi na kolia awa te ngana okende kolia likolo to keiba kelasi tutangi ba kelasi likolo kuna ndako ezalaka te zamba na mapata ezalaka te tango peuple akomi boye yo koyebisa ye te ndeko na kuna bakoboma ye pe atela akeko bunda na nini na kuitue na ayo kata bongo mais conscience mando conscience te robunda na parti est zo senga kuna mando ke po ba rebelle bazana mando conscience et ali spiritualité papa omoni soki ozo obungisi bonzambe bo moto na bino okozala moto obanga bino azate noko molopo to zana bino kana malembe tata to finga te to kamatana ni bokolongono bwanzoto ya bayi Rwanda yo koyebisa ngai Rwanda akobundana na mwana matete moko to yo koyebisa ngai mbala mosusu moto okuna songolo pakala kotele mape atako soda FRDC a telemi asimi mandoki na maboko yo Rwanda beta mandoki pa ya noko molope bazo sala biso sini kuna pa ya dete tolingi kaka to balisa motu nesika bozali po bolobi likambu ya mondele ebimi na monoko ya noko tambi ebimi pe na monoko na bino kasi bakonzi ya mboka te sika moko te balobi ke toza attaquer na mindele balobi kaka toujours M23 soutenu par les Rwanda ta bino bozolo ba mondele preuve nini vraiment oboza nango tangible zo laksake ya solo mindele nde baza derrière guerre ou appartient est à RDC na monoko na bino bien en diplomatie mais zo bomba diplomatie ya mboka bayebi makambo ekoleka mais bazo bomba yango pona nini bolobi na diplomatie te la savani nango bomba sekele na kati na ba règle même ya diplomatie banani ba instaurer ba era monoko nini ele kikongo konzi bazo senga soutien na France na États-Unis na ba pays wana mais bino bolobi ke za pe bango omoni te ke kama bozolo bezo pesa mo muke bulu yeke na bitu ya mboka na ngai avandaka na plateau ya France 24 mokonzi ya mboka na bisu alobi ina loboko moko ya moindo na sima bolingi atanga kombo ya bato oye koleka na Mali oye koleka na Burkina Faso oye koleka epai ne epai loboko moindo ngo soki dolandi bino malamu eza loposo pe mais pas mokonzi alobi yango taloki soki kana loboko ya moindo tokoloba yango butu lokola moi sebe okata moto bakati moto mondele nde moto aina na moboko ya bitumbe koleka na kati ya este pe na Afrique zangi kimia pona mondele matondo mingi bandeko balani mondele nda zali sima ya bitumba oyo maizali koleka na este ezali bongo maloba oyo ezali ko engager noko molopo kasi ya moto ko ba vraiment tokosenga na régie ba pesa biso elema oyo fumu kusu pe ateya ki biso par rapport ya mai oyo ezali ka koleka na partie este ya République démocratique du Congo totiki bongo eteni na régie po ba pesa biso elema ya fumu kusu lelo mokili nesike komi Occident na Orient bakomi na point siko ke lobi bakobetana nani akoboma moninga oye atikala akamba molongo me boye ba malamu na ngonga oyo motema na bango nyonso ezali Congo pe Afrique centrale po soki ozwi Congo ozwi Afrique centrale odirige monde omoni guerre ba M23 ezosila te oh mais nani azobanda M23 nani akela M23 kolo nango M23 Rwanda sala mandoki te
Rwanda salaka mandoki tako kela M23 na ndegeni. Moto atekeli M23 mandoki. Yende mutazana intérêt na rébellion ya M23. Yende azanango. Mais intérêt guerre ya Est ezalaka nango guerre te. Mais kombo nango bobomana biso tozwa bomengo na bino oyo eza place. Na Afrique na tosala guerre te. Angola sali 25 ans unita impela. Ezalaki guerre te. Ezali ko s'entretuer ko bomana pour l'intérêt à bango. Alors, lelo M23 bayindo te. Ba Congolais o bazo bundana M23 ba bengi yango rébellion. Mais ba se rebeller contre nani? Pen intérêt ni. Ceux qui ba se rebella ka pona likambo moko. Alors M23 mbele fa lo ba ke bon. Ngana se rebeller hein? Pona likambo songolo soit régime en place ezosala. Ndiya se rebeller. Si quoi qu'on mène guerre tiwa mais banda M23 ebotama na tango ya ba régime eleka bazalela kana bango kaka kuna bazo benga bango ba rebelle mais ba se rebeller na nani oh non ba se rebeller na gouvernement central na raison nini na tina nini bazo luka nini mais place bango basalela ka makambo na MONUSCO ndazalela ka wana lobi azalaki Monique lela komi MONUSCO hein soki kaka bolobi mandat ya MONUSCO esili bakende bitumba yeye po ba justifier prolongation ya mandat po guerre wana koko sila nango tana mikolo mibale to misato tata mwasi ezali kaka ba Congolais batomboka na communauté internationale bayebisa mokonzi ya mboka biso nyonso ba Congolais to telemi MONUSCO dans les médias abima na mabele na biso tomoni musala na ete soki guerre na est continuer to sengi na mokonzi ya mboka tata relation nyonso na Occident. Guerre kosila. Parce que guerre wana ezosalema pona ba minere toza na problème penza na Rwanda boyete. Mais Rwanda za siko utiliser base arrière pona bakotaka siko bakosi Rwanda ndengeni. Ono yo Rwanda oza pauvre. Soki basali guerre wana bino boko s'enrichir. Est-ce que Rwanda kokoma riche? To ba politicien rwandais nde batu bakokoma faux riche parce que misolo bakozwa ba minere wana bakotekela wapi bateka na Occident ba minere mbongo bakozwa bakocha wapi bakocha na Occident donc omoni problème na biso ezali mingi bolongola hein mysticisme na kati mandoki ye eza physique bino bobandi soki ba Congolais ba décider ba telemi atana ba machette bo na ba nzete toza 90 millions tozwi katikati ya Congo nyonso ekokende bitumba wana M23 baokima te bakokima ebike tokokota tina Rwanda bongo po Rwanda oyo ezalaki na bango na Burundi eza ba province zone annexe ya Congo belge mais esika makambo ezali bato ba mikanda si babimisaki déjà mikanda. Non, M23, ils ont ça la rébellion, ils ont problème congolais. Mais M23 vanda kanambokani. Hein? Bazana Rwanda. C'est que Rwanda zo bomba ba rebelle ya Congo. Siko soki Congo lelo le biki alinga kendo landa ba rebelle na yewana tina Rwanda, communauté internationale kopesa nzela. Bakoboya. Po guerre ya Est ezali eloko na bango. Yango na pesi la kate. Saddam Hussein etanga kotaka na Koweït. Loko les alaki likambo na bango te. Babimisa ye dans les médias. Omoni. Mais biso banda kala guerre na Est financement ezate bino bozo yoka Congo abenga na ba M23 Europe a financé combien? Mandoki boni ba pesi biso. Tunga na mituna akuti ya ba M23 ngo. Même si Rwanda ngo pesa muke. Hein? Kokote la ba M23 wana donc esa ba biloko moko moni na ba Congolais baza na kati ya ba M23 ngo rébellion moni kaka bas. Non, esa pop. Ya communauté internationale tata moi simvale. Manaka nyonso mungu na ko bongisa to ko banga ngote. Koto yebi yango. Tolobi guerre ezali Occident na Orient.
manaka wana eza ndenge nini? Occident asi amoni présence ya Asie na Congo, Russie, Chine baza déjà awa na ndamba bendien. Manaka siko bango basali nini? Balingi corridor est, donc kobanda na Katanga ti na province orientale, mais est moniele wana nyonso bakanga ngo. Et ceux qui botali bao bazoya wana bozobenga ba réfugiés majorité eza ba mapinga ba mususu bauti Afghanistan. Omoni na ba groupe ba Taliban bakoti te bo babimi wana ba mapinga wana nde bayeko tia bango wana nde bakobundela bitumba o bango bakobunda nanu po baza na posa bakanga eteni wana sima so bakangi yango po lokola Asie azoya bakela lolenge moko ekolingisa bango te batikala ko gérer bakoba ko gérer ba minere wana ba détail na pesika ndambo. Kasi lokola yebani Congo aza na mandoki ya musuni akomi batela na yango te. Omoni biso sikoyo bitumba na biso ezali bango basala oyo balingi. Kasi tata mokeli kolo mokili na ngonga oyo lokola bayindo baza na boyinga biso toza kobunda milimo bakoko oyo nyonso mindele baboma pe bazokoba koboma na bisika nyonso bozali botelema. Bino moko boyebi banani baza na mandoki ya makasi koleka Europe bokolata bango bakosalela mandoki wana pona babenga na mindele na mabele na biso bakolonga mundele kolonga biso te po Asie muta facilitaka mundele kokota awa Asie pe muta kobenganela biso mundele po biso to zonga na lolenge tozalaki vutuka vana mpambu uvidela po bazokende meme tina makanisi na programme na bango ya kobalkanize Congo yo po bakanga zone minière. Omoni donc corridor est kobanda na Katanga ti kuna basi basalela ki manaka mobimba bakanga ngo zone minière wana basala ngo eta na bango pona nini parce que lokola monde ezokende na ngambo ya est donc tango Chine akoya to Inde, Chine, Corée du Nord, Pakistan, Iran, Russie, tant bakoya pour na base Afrique, bango babatela zone minière wana parce que ndenge to limbolela kabino ezali eteni mokile bandelaki. Donc ba minere o ezali na biteni wana nyonso ezali te misusu na mokile mobimba. Lolenge wana balingi ba mikangelango po bango bayebaka kotekisa yango pe bango bakoba kosalela yango po basala onyoso bakoki kosala kasi biso tozolaka bino na lingala balobaka moto akokana nzambe akosukisa elingi koloba te yo oza na manaka na yo eske balani na yo ya tata mokeli te bango babongisi oyo bazobongisa. Kasi réalité oto kozala na yango na ba 2023, 24, 25 tie pa itozo kende. Eza mosusu. Bato bayebi te mindele ba mabe makasi. Na lolenge kani. Mindele ba provoquer ba guerre. Bango nde ba provoquer ba guerre. Me mandoki eza obunde utie pa na bango, me ba pesi yango na maboko ya bandeko na bino ba yindo boboma na bino na bino. Na tango bino bozoboma na bino, bokomona mindele ya Haut Commissariat pour les réfugiés. Bangonde bakozala liboso. Po babanda kokabola ba tente na ba boulangette na ba moustiquaire na ba kisi. Médecins sans frontières mindele liboso bazokabola. PAM programme alimentaire mondial bango ba yokabola biloko akolia. Mais en tête bakocha ba mindele pona nini bo mona ke bangonde batu malamu baye kosunga bino na batu Caritas mindele liboso. Mais na guerre bango bazongi sima
batie bandeko na bino bapesi mandoki boboma na bino na bino. Donc soki bato bayebi te mondele aza na mayela mboloko mpona koloba ete na Afrique basalaka mandoki te. Me mandoki oyo wana barebele bajihadiste banani bato nyonso bazosimba baza kozwela yango wapi ezokotela wapi nani azotekela bango nani azokabela bango n'intérêt nini wana nde tokoyeba na yo PAM koya te au commissariat pour les réfugiés koya te CICR Croix-Rouge internationale koya te PAM koya te biso mo tokokela PAM na biso tokokela CICR na biso tokokela au commissariat pour les réfugiés mais siko passe ezaka nini soki bandeko bakimi baye pa na bino ete omoni bango baza boye boyamba bango te diviser pour mieux régner tina moi les pinières mais ekosuka bozala nedikia ekosuka pe ekosila lokola omonde tokomaki na mbanza ngongo toyebisaki na bavutuka banso matondo pe mapamboli na bino lokola biso na bino tokomi na esika wana ndenge tokomaki wana mopepa sika pe tolaki bino bayindo bakolingana bakoyokana pe bakokangana bakosala oyo ekokamusa mokili matondo mingi mpona mayematali bitumba na este tokoki tokende Kongo atelemi po akende epai ya Rwanda kasi toza na mandoki te toza na embargo tokoloba soki eza mpona mandoki Kongo azwa décision na ye moko alobi te nga na kosomba mandoki na biteni nyonso lokola lelo Russie na baoccidentaux na Amérique bazokana te soki lelo Kongo alobi na Russie tekelanga mandoki Russie akotekela ye akozela mitindo te ya baaméricain mpona kotala makambo ya bambargo wana na lolenge ya mandoki kotala makanisi ya mondele na esika ebombameli biso tokoloba boye totika kosatake na Rwanda atako Rwanda aza koatake biso po aza utilize lokola marionnette mais tosatake na commanditaire oyo azotinda omoni po lelo soki mwana na yo bayaka kobimisa ye na moninga po soit akende osalaki ndumba to soit bakende koyiba soki obeti mwana na yo akotika te moyibi akotika te kindumba po ntango akokende pa moninga basali oyo babeti amona rien nga na kosala boye kosungo na boye kasi soki esali te okei nde epai ya ye moninga wana obeti ye to okangisi ye to sololi na baparent na ye ntango mwana kolinga ye alobi omonaki lobi babetaki nga likolo na yo omoni nde akokata soki tosatake kaka na baimpérialiste este ekozwa kimia mais tant que tokosatake na biso na barwandais mais Rwanda ntango okende kuna baimpérialiste baise kobanga te toza na lolenge ya kosala bakoya badivize bacongolais bamosusu bazomona yango malamu bamosusu bamoni mabe me mabe ekokoba tosatake na baimpérialiste biso mpe na tour na biso toloba ezali communauté internationale bacomposa nango baeuropéen tozonga na esika tobungelaki totala bomoi epai ezokende lelo mpo na Ukraine Europe azobimisa misolo boni tina niveau même pape alobake ba revoir Nations Unies pour la Ukraine mais pour la Congo combien de millions de morts pour l'Afrique combien de millions de morts même pas un euro elingi kolobani lokola ya Ukraine bango te mutu batindaki yango yango na bake ko défendre yango mais l'Afrique lokola bango moko nde ba commanditaire nyoka amiswaka te pe aswaka te eloko oyo ye akolia voilà omoni donc eza polele te
désordre nyonso na Afrique bacommanditaire ezali bango siko ndenge nini bokoloba na bango basilisa yango omoni ntango Mobutu apesi Congo na baeuropéen na babelge sécession katangaise oyo Tshombe esalaki 4 kasi ntango apesi kaka Congo kuna sécession esili babendi Tshombe aye premier ministre nsima nango Mobutu longola Tshombe tia Kimba ale nani Mobutu nani Kasavubu pardon longola Tshombe tia Kimba Mobutu yaka longola Kasavubu ale zwa ngwende kamba ndenge tolingelaki eza manaka ya b'impérialiste koloba na bakonti soki bakobongwana te mpo nzete etengama biso na Afrika tolobaka source ya ebale ebongwanaka te kasi motema ya mutu ebongwanaka elingi koloba ete bayindo ndenge bazokanisela lelo kopesa bango mateya lobi bakokanisa ndenge mosusu Afrika ekobongwana soki mpona kolia na komela bo oyo lelo bazosalela plus égoïsme yango wana bozomona bongo ke soki ekomi ya kolia bandeko na bango soki ekomi ya kobundela batindiki bana ya baninga mosusu bokoki kondima na Congo Est eza na bitumba awa bakermesse awa bafete baconcert ekosalema te na France ekosalema te même na bamboka mosusu oyo ya bango b'impérialiste sauf esalemaka na Afrique donc niveau satanisme ekotela na Afrique niveau bazabolo bakotela na Afrique niveau ya lokuta niveau mabe ezaleli na Afrique eza tina mikuwa yango wana ezosala bongo yango tokoloba totie elikya na mopepa sika matono mingi bandeko bantu di bongo kozwa biyano ya fumu kusukia muzala pana na Angola concernant bongo guerre ya Est to bandi mai o balobi banoko bakoti vraiment na likanisa mokonzi bapesi bongo biyano pamba te soki totosi mai ya bango to bandi lolenge balobeli seki bayebi vraiment likambo concernant bongo guerre ya Est batalisi ba piste de solution soki to yambi pe to tosi to saleli mai o bayebisi biso solo bandeko balani to retrouver solution durable na partie Est ya RDC na biso kasi to ko defa moi muke motuna par rapport ya discours à chef de l'État oyo sala bongo le 4 novembre 2022 ko na bomba naka bapaya nengwa senga do banze tondi bango n'extrait discours à chef de l'État lobi boye nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. To bandi bandeko balandi chef de l'État zali ko senga conscience mais na ko kamwa kotala vraiment mikolo so landai na mboka na biso même le 29 soki to kobosa na te octobre ti conseil ya sécurité bandai ko kota mpona ko luka solution na mboka na biso conseil ya munene beta maki distraction no kotambi o eza vraiment nzungu na bino pamba te bino pe bolobela ka bilenge chef de l'État zali ko senga ka conscience no comme lopa lobeli conscience chef de l'État pasengi yango mais na kota la réalité bo sur terrain population comme kutu na zela pokwa na senga 2000 makambo mboka na vivaka sans souci wana etali bisote conscience esenga mpa noko molopo bino pe bozali kolobela ngo tokozwa solution ndenge nino si lota distraction totale na kati ya mboka na biso ndeko Ntsumbu eloko nyonso ezaka préparé ha mokonza mboka azosenga mobilisation azosenga tozwa conscience mais atie bagarde fort te lelo kene na baterrain nyonso ya bale ya ville province ya Kinshasa et comment babar na butu bakomini lokola ba masina banjili avenue nyonso eza na hotel ne babiyamba bizali c'est là nazo koma tango zosenga conscience fallait ba mesure ya encadrement ekoka kozala fallait kokanga babar point liboso mokonza mboka tango zolobela conscience fallait kanga babar muta kwiti ko senga conscience parce que chef de l'État za contre démocratie liberté foye ba biloko neza ba jeu de mots démocratie za ba jeu de mots ba mindele seka intérêt na bango ezali soki zo senga ba na charte des impérialistes ezali et seka ba intérêt na bango za menace so senga ba mema ba boma autant de millions de morts boroboma bozo ngana na ba solution la piste de solution tant mokonza mo zo senga conscience et oza yema lobate ba service ya renseignement ministère ya jeunesse
premier ministre bakonzi ya la police balingaki bavanda baye banengeni bakoki ko réglementer distraction et pas moni conseil so bazosenga pas na bar mais banzembo nini conseil so bazosenga ande kona ngai eza pa bakulutu te bazosenga conseil c'est pas bilenge bilenge ne faut pas donner ce conscience mais bilenge conscience ba cause pas banani ba cause pas bakulutu kate to so bate bakulutu déjà ti lelo zo mona da distraction oyo ba o bazali lelo bakulutu lelo bazaki bilenge ti lelo bazali na kata distraction yango lelo produit nini ba produit na kata société mais nous te bolobi distraction bato bazo kende ba to mona ka ba yenga bato bazo kende be église na comment bon fallait aussi ça fait l'idée na ngai to tikeli be monta kweti jamais ko senga conscience alinga mboka ne pas bundela mboka ne c'est impossible wana de NDD muto yebike biloko mokile eza na tina te yoko yebise ke abundela mboka muto yebike biloko eza na tina te yoko yebise ke abundela mboka so donc on parle de maté ya peso désorienté ba bisa église ezali église na ba bar et ça ba biloko moko soki moko bakanyo na 12h juste wana mususu na 12h 1 minute fo bakanga yango jamais okokanga ba bar otika ba église jamais okokanga ba église otika ba bar chef de l'état lingi nzambe te et comme la président Mobutu alobaka faut limbola kamalam soki okolobaka chef de l'état lingi nzambe mais koloba mat okanga église lingi lobate ko lingi nzambe te peuple nyon suppose wa conscience ya musala ba etufaka biloko wana mibale kwiti na ko sambela nzambe aza mosambeli te balobi bien premier jour nzambe asali eloko boye deuxième jour asali eloko boye na sixième jour asali wana c'est la Bible à sixième jour asali mutu asa sambela ki posa la mutu to a travailler pour ça la mutu bengo asenga la mone tondi bilbo bimisa ko kaka to si ça likanisi na biso aussi ça kono molo po on sait absolument déjà biloko no sozo mona oyo mokonzi ko tsika na maloba te faut ça na ba acte oya ko poser pour encadrer maloba na ye aussi longtemps tala esalanga motema pasi na meki cautionner quartier 1 quartier 2 quartier 3 ya Masina na district ya Changu bandeko bazana commune wana bazolanda biso na ngongo bay donc tina olo bango babi ya solo noko tambesi bolobaki yango déjà chaque avenue ndeko na ngai tala olo l'hôtel hein msusu bandeko bokatsa ke lieu de repos te ndako ya kobo noko molo distraction le 29 octobre passe likambo yo ya 29 octobre tozolo balango bandeko ebele totika kokomisa yango lokola lisaponge pa ya bato koto conseil de sécurité salama koto conseil mogeza kobetama boye na boye na ebite bakolingaka kolatisa alanga nzembo elamba ya mabe o baponi bango moko tolengekani le 29 octobre yaki mokolo kola mikolo iso na bato baza be conscient na ba obana conscience bakobete mokolo ya vitakanga bakataka moto mokolo ngo ewana le 29 octobre ce qui milulu esalamaki na kati ya stade des martyrs alanga nzembo likanisi ya ye ezalaki ete mpona kokembela misolo oyo iso ekotaki le 29 octobre ewana bobi ekei wapi misolo ewana ali na kati ya ndako na ete ekei mpona kosunga mapinga na kati ya etumba kuna mbala moso likambo oyo moto akoloba na kati ya ndako ayebi moto makolo na yango te soko leta ndenge ndeko alobi awa aboyaki na ye mokolo ya kopesa nzungu wana babetela mindule alanga nzembo na ye kobunda makasi akotabeta mindule na kati esika ewana tango yo okangi boloba kabino moko libumunzala ezaka na matoi te libumunzala ezaka na matoi te sika yo zwi bana na yo otandi na kati ya balabala lobi ya bana na yo bimisi na kati ya balabala okoluka bana bakende pa ikani matondo mingi noko molope to bandi masolo ovuma senge to kosenga na bakambi ya Vom Télévision bo baxela biso so émission mosusu to so na banoko poto moni bazana mingi ya koloba mais to lingi malansi maibisa bande ko mosusu likambo ya 29 photo balongola nkate minoko ya bamba matondo noko tami mindule koto mingi to lingi mato kote tena mibale po nengo senga to moni si batondi mais to koki kotika teteni opoto bo lobela kango mingi to kamwe ba prela catholique obilo botakaka catholique ote bazalaka simana biso te catholique bazalaka toujours au détriment de la population congolaise mais le tout le monde ba prélat catholique va dénoncer afin que comité international bazali ko jouer na hypocrisie bazali parmi bat oyo bazali ko soutenir ba M23 nokotami église catholique a rejoindre bino na kati ya itumba ndeko na ngai tongo tuninga mutuna oyo na mokuna landaki yango na pasi na motema
oui bato na ne ba opéra. Mais bato ba région de bino ne. C'est là nanu, c'est là nanu. Oui bato na ne ba opéra kate. Lelo ba yebi Église catholique sur lelo azal lelo na pouvoir na mokili ça grâce à occidentaux. Et c'est quand nous sommes occidentaux ba kena ko dominer ba imposer ka batu Église catholique ni Église protestante. Mais dénoncer siko ya longo na ngambo na bango. Yo ka cité. Baso te la mokili ndenge zo kenelele. Ba occidentaux petit à petit baso perdre influence na kati ya mokili. Ko perdre influence na bango na kati ya mokili. Catholique alinga te soko occident kwei Église catholique ke kweya. Ndesiko moni bolanda ki pe na ba télévision. États-Unis ont condamné Rwanda na M23. France pas condamné Rwanda na M23. Mais bon bosse de ko épinglé. To baye ko loba a to za na embargo te. Bolanda ki ministre na biso affaires étrangères. To somi manduki. O photo bunana bangunya. États-Unis, France, Grande-Bretagne. Balingi te minduki ene comme la biso na kati ya mboka. Osomona balingi te. Ba parti politique biloko fele batangisaka. Bobi to sombi minduki to bundana banguna. Ah bobi ete munguna na biso tozo bundana ba Rwanda te po biso na bango toza ba conflit te munguna otoko bundisa eza vraiment nani. Pe aza wapi. Mama nazo koma nesikana idée kata na ngai te osomona ata pe ndenge bolobele libongo, hein? Problème eza nini? Ba continue biso aussi longtemps, hein? On a répondre à ba continue aussi longtemps ba ko s'attaquer plus na Rwanda. Solution ko salati. Solution ko sayela wapi? To yoka kopena matière. Ah, solution ko salati. Na sisa nini nga? Ba ye balobi ke to sala na embargo te. Nini MONUSCO solo ba nini M23 sana minduki ya makasi koleka na ye, koleka na armée congolaise. Kaka États-Unis alobi ke aya condamné Rwanda, Belgique aya condamné, bango nyonso ba condamné et pesi ba politicien na biso ah kisungusungu communauté internationale ba condamné. Yoka hypocrisie c'est que Vandamelia. Les mêmes bateaux condamnés na moi. Les mêmes bateaux pesa ordre na pourquoi bisika nyonso RDC somi minduki transport ya minduki wana ekomate na Kinshasa. Ozo bundana mutu bakanyo maboko bazo senga yo bundana yo buganye ndenge ni. Catholique. Ah bato yo baza mayele mabe to nalandi ya Bechole yoka mungongo communauté internationale pas condamné biso to condamné na communauté internationale problème c'est ça influence catholique au monde ni soki lelo batu ba ko découvrir maele mabe mundele suka nango ba ko boutir na nani na catholique pambate poto sibi colonisation na époque ya roi Léopold II ba missionnaire catholique mutu bazwa ka mission ko ya ko l'exception ke biloka mokiliza na tina te pour le to komani to zaboyi raison pour laquelle bo mona nini soki ba occidentaux ba mati église catholique esaka nini e mataka so bazo mona danger za nini soki lelo tato ke na emettre 4 janvier et ça qui va comme politicien population sur une église catholique pour la nini pour qui comprendre bateau na bateau baza bateau moko bateau no mingi oh so mona catholique et so mona no kotambi to yebi bino ne sika wana bopela ka mama kasi alingité moya senga lukifi pato bandi no kotambi ko sisa maloba te pamba te cantine na kati ya pompi ekotona na Bechole te wa solo ba wana eza hypocrisie poto ndima bango a Bechole babimisa batu le 4 to s'attaquer na impérialiste et non na Rwanda ambassade ya Belgique ya France ni to yebi yango to no sala ba marche liboso na ndenge mokonzi banganga nguza 2018 abimisaka ba adepte religieux africaine bakedaka tina ambassade ya Belgique implication matondo nokotambi toko mokota mane te na biso ya mibale to bandi bino pe déjà ba question tondi bino kasi kuna ba dosa biso sinto bandi bako benda suka par rapport ya mbula lelo mbula na kata ville province ya Kinshasa soki ebeti batu bakomi na kokoso ya kotambola batu bakosotaka basoti lokola bakomi ba makaku na yebite nini vraiment oyo bino bo milengeli na teni wana na mituna pamba te na moni nokota mbesi apela ki neteni ya catholique mais neteni ya mbula matondo mingi neteni ya catholique ici toleki déjà neteni ya mvula noko molope mutuna na biso evandeleli epai na bino neteni ya mvula tozomona lelo soki mbula ebeti lokola toza na periode ya mbula toutaki na temps oyo mbula abetaka me akataka na temps moko boye tokotaka na elanga atikelaki biso ntango mpo tomilengela tozongi na mbula bamakama ezokoba toyebi te bakonzi oyo batali ville province ya Kinshasa balengelaki nini to précaution nini o bazwaki yambo mbula ebanda po ekoze ba dégâts te
Matondo mingi nengwa me toko pesa bino bienonete ni wana ya kosenga tango nyonso toko kundalika metali bongo kaka conscience to senga la moto za na conscience. Conscience ya libo moto manakati ya bato. Moni Kinshasa oyo tango ezali samaki ekelamaki ezalaki bandako ndenge okomona na sima makongo na bino bo ezalaki boete. Kinshasa ezalaki na espace basalaki ete mai ekouta awa ekokite pai boye ekolekana esika boye ekoma esika boye. Kasi l'État lengelaki politique te ya koyeba ete bato bakoya etuluku, bato bakoya mingi, bato bakokoma mwa miike. Ebongo esika oyo esengeli batonga yango yo awa bakotonga te. Mais lokola bato tango boyinga ekoti to pe ignorance na kati ya moto ya bato. Tobotami na kati ya Kisasa oyo na tango ya Zaire biso tango ya Zaire soko ndeko autimba la mosusu na province ya Bandundu to pe Katanga atako Congo central ya Kisasa bakokatela ye mikolo ya kosala awa bakotalisa ye esika ye kino azonga na kati ya bisika utaki yaki politique sama na kati ya Kinshasa awa e komi na tango moko mobeko ewane elongwaki nango bato bakomi kokima province po bapasi ekoti nzala ekoti banyama ezate bilanga bakona su bilanga te balobi bango te Kinshasa ali poto moindo tango moto ya Kisasa likanza kozonga mboka ezali te anganza miawa akombe ko lukambongo asomba esika apekisa kotonga ebeki kosomba ke kotonga yango l'état to pe beka yango nini a gouvernorat to pe gouverneur ya Kinshasa na lisanga na ye wuta ebandeli ya kala esenye babatela urbanisation ya mboka ndenge ezalaki soki moto ye kosomba mabele atako esika babi ezalaka te pekisa ye kolongola lokoso ya mbongo lobane abatongaka te kende kolongoto batongaka kuna tango bakamati mbongo ndenge balingi chef du quartier à côté Kalopango chef coutumier à côté Kalopango gouverneur à côté Kalopango bourgmestre kutu kolobate mama boko zali ni na kati ya mboka population ya botami na bongoli ya ye ete kokende mapata soki ale biloko na ale kasa ya kwanga na ye akoti ekunde na ye wapi be yango ina monoko na bino ekunde poubelle akoti yango wapi noko molopo to telema no esika bozawa ngale merese bien na bango ake koti yango na balabala te tango atina balabala lobi nini leta ko yako nini akoya kolongwela yango yo yiko ndima moto asombi ndako atongi ndako lia ye asali zongo enene lia bango amotie balabala yango kino na mai to kino na kati ya terrasse do canalisation ya wese na ye na mai mbula eko beta moto akamati ekundeli ya ye abomba na kati ya lopango balobi mbula eko toki obaka na terrasse baye babuaki na kati ya terrasse politique ya salongo la bongoli ya bato ezali te politique ya kobatela minero ezali te na politique ya salongo tomoni bourgmestre ville ya commune ya Kinshasa alansaki opération Kinbopeto eza moko ya mayo ezo partenaire na salongo mama ezali ba mosu bokuti ye lelo abeleli Kinbopeto ebandana yete biso botama tokuta salongo salongo alinga mosala mais lelo bala musu likanisi na lancement na yango na octobre 2019 chef de l'état gudi ye moko ndimaki kozala motu na commune na banda to bolek chef de l'état bo linga to ba makambo mosusu to ndengeni tata molopo moto yo olakisi lolenge ya kokomba lopango te yo kozela pa kolanda ko couleur moto ya kolala kati ya ndako na ye ayebi atate ke soki bilamba ya kale umeli na ndako ebotaka kitekwa moto ye wana ayebi te soki bilamba eboti humidité ebengaka bampuku bana kati ya ndako moto atangi kelasi ni watanga mais noko molopo tango moto ozoloba kitekwa lelo tokolobaki majorité ya population kinoise balicencie bazali pesa moto bomoto sima kotalisa ye kimuntu lia bango nengo atuni motuna Kisasa ekena kozinda bala mosu bo sama sekia koko alobaka butu lokola moi France kozinda mais France ya baka niveau France ya urbanisé mais bino lenye boko tongaka Kisasa lenye boko tongela yango kilo ya mabele komi ko céder masina ezalaki soki mbule beti bato bakotamba likolo ya zelo mikonga mbala mosusu ozalaki na Kisasa te na ebite mikonga yokotambwa makolo te soki moyebi mio kozika pona moto monga fule yaki tokotela ko soki moto ebimi moye ebimi mabele kushe mabele dole komi mai nde komi kofanda likona yango
politique ya kobatela mabele ebungi na kati ya bongo ya bato. Gouverneur a vu la Kinshasa na boto siso abwa kimbela abi kini bopeto. Kasi banda ko peto na ino bongo ya bakinois. Ce qui bongo ya moto ekomi petwa. Eska ko vanda akwe bete singala tia noko molopoto te manon na bino. Nengo senga na moni déjà batomboki kuna po mituna vraiment tuni bo attaquer mingi. To ko bande bolobelika ingeta bo solo mingi to lo babongo. Likambu kaka ya conscience. To lobi classe boboyi. To kende boy boboyi. Siko nani vraiment asa mieux placé ya ko la musa bongo. Pour moto comprendre que na sécurité na tia salité peine na ngai. Pour lelo ville province ya Kinshasa nanu oto lobela lelo oyo mbula azali ko saccager lelo po bandeko bakitaka rompenga basoko komi na arrêt courant to entre arrêt courant na triangle donc ndenge mbula noka kesi abandi déjà ko buka makadam to bandi soki po pusani kaka na matadi mayowa okomona déjà bato babandi ko tambola likolo ya soki kaka mbula beti likolo ya salite ya kokama pe mbula mikolo ya boy kotika mikolo nyoso kolanda na sekolanda nani vraiment o aza mieux placé ya ko armer conscience ya ba congolais en particulier pour mayi otozolo bela lelo tozongela ngoli société noko tambia uti ko balikambo tali mangomba boboyi yalo ba obiete ba kanga mokozi amboka mota boy bato basambela kati mamongo iso merci président Mobutu alobela yango pesa bino biano yambo boko ba kisasa tuna bande ko bako na biso kisasa la kisaka nini ezala monoko nini Kinshasa ezaka na monoko nini soko tuni tate avant na ndako bite e ina kiteke umbu soko babengi yo moteke na bokulutu na biso bengi yo moteke sengeli yo tumboka soki babengi yo kaka tala moteke aye bana bitumba ko buka na tende babala Kisasa moteke la kisi moto ya tekaka bato traître ezaka ekolo moko te ko moteke ezalaka te simba ya yambo Kisasa yo Kisasa ezalaka ki na Nsasa na Kikongo ki elikolo bazando Nsasa eliko ba mungwa babengi yango capital kolongwa nango Starlightville kokoma Leopoldville kokoma Kinshasa na kopesa ona mokolo bapiaka kombo yango sanza yango mobu yango kasi mbala ya sima moto akopesa solution na kati ya Kisasa esengeli mokonzi ya mboka mokolo akotelema ezala ya lelo te ezala ya lobi ekoyaka kuna oyo ekozala ya moto songolo pakala koyaka kapamba te bokonzi te koyumbeli kiti yango ewana epeka moto mosusu lelo ya ngai lobi ya konka ezaka olenge bia ya botali elingi koloba tose biano na biso elingi koloba boye maoche chunga kangaka ba frontière iso apekisa kosambela na kati ya mabile maye maoche chunga azungsaka conscience ya bato tokoloba na bino ba compagnie esaka masanga na kati ya Kisasa awa eza ya ba ekolo moko eza ya Belge bato bayana bonzambe ya kosambela okenda mapate lobi no kotambi eza ba Belge catholique ezalaka awa eli catholique belge yeba yango na bongoli ya bino soki mokolo mokonza ya ekolo moko andi mababenga ye chrétien te abu abenga ye bouddhiste abu abenga ye bongo soko musulman alo bana bato kanga na ino mangomba oyo moto iso na bilanga oyo kuna iso akende kosala eloko songo moto akoyeba ete Kisasa yali yangai na kobatela yango noko molopwe banzi noko molopwe malobe ezali mwa mingi kasi tokosilisa yango na émission moko te bandeko balandi kasi loko tolobeli maya ville province ya Kinshasa tokosenga na régie batila biso so elema ya fomu kusuki ya mzala pana na ngola bango pe balobelaki par rapport ya maïdo zali komona bongo na ville province ya Kinshasa soki mvula ebeti en tout cas moto yekola ko sauter lokola likako poso ko yekoli ko sauter te oko jubuka na kati ya mai régie bosunga biso na elema ya fumukusu kia mzala pana na ngola concernant bamvula oyo ezali boko noka pe ezali ko inonder ville province ya Kinshasa na kolandela mingi penza mate ya koko sunga mboka abandeko abetaka sete mingi pe abendando beta sete mikolo ko ya boko mona moto ko pela kuna na ngamu na bango mikolo ko ya bango na bango ba obunda mikolo ko ya bako dinda na mai nyoso oyo koko suka mboka lobaki yango pe emonani pe eza komonana kasi toyebi te soki tokoloba soki libabe soki pe nini soki pe biso toyambi libabe wana na komona ete mbula oyo euti kobeta
Kinshasa mobimbe dindelingi ko bate libabe wana pe zongi awa na biso to ndenge nini makambo ya kozinda pona biso ezalaka kaka epesa biso mayele pona lolenge tozali kotongela bamboka na biso tososola ete totongaka mabe kasi oyo bamindele bango batonga malamu kasi bango nde ezali etumbu bazobetama matondo mingi bandeko bana toti bongo koyoka tolia fumukusu kia mzala pana na ngola concernant mai oyo ezali bongo komona na ville province ya Kinshasa kolanda bongo ba inondation nango ndenge mvula ezali bongo kolanda ndenge asenga lokifinga matondo mingi ndeko tsumbu maimuna noko tambi tokomi penza kobenda suka kaka na likambo oyo tozali kotalisa ya mvula ndenge ezosala badega na ville province ya Kinshasa nini bokoki kobakisa likolo ya oyo noko muloko batalisi eza pasi mama nanga senga kotala ville province ya Kinshasa o mokolo na mokolo ali kobeba même mokolo na balansaka nanu kini bopeto na bandal concert mabina mboka bomo bosomi na biso kaka kafuto sala kaka batu boko kobina mokolo chef de l'état ko lancer nini yango na bandal kobina po population a capté nini bato ba ya keno kanti nini ba bénéficier na c'est ba ile ba message chef ba yena ba ko bina na suka bato ba meli ba lati ba polo ya ba parti politique et comme le roi ba politicien ba ko sala ba matinée na bon zaki makamba bomo ya bato o boyeki ko lobela wana lelo kota la Kinshasa lelo bato na Kinshasa lelo bato bazo yete ke soki mbule so beta te ko lire ko mapasi fombule beta po biloko sa nini ebima malamu po biso to lia mais lelo na Kinshasa tambola bato basouhaiter ate mbule beta mais muta sala nzala ayebite ke po soki mbule beta te ko lete maso souhaiter ko to ke mbule beta na ngoto soki mbule on peut pas la conscience hein fallait sala système mobimba o linga ki za instauré na kata système éducatif lelo yo ko imaginer na ba pays développé noko tamizala mwa mkusa po domoni za kuna na ba pays développé mutu akena ko tonga ba peme na mai eza bato bazala bambongo ebele beyaka pa na biso c'est le contraire oh koko zonga peme na mai eza na ba risque ya makasi mingi mutu azala bambongo ebele ayo ko tonga na ba condition mais biso lelo lobby na ba pays développé za soki mbule ebeta balobaka nini moment ya malamu mutu alali kitoko azolota bandusa kitoko bo biso la Kinshasa awa veillé bato basala ka veillé do ba musi se mataki ya koloba kuma kosokola musi bazokamuna ngo bazokamuna musi lokole lamba sima ndeko na bandeko na ngai tozo solo ni sujet Kinshasa o jiba yembaki yango ngana yoka kina sango mais mokolo na koma na Kinshasa alemi zala maman mukuse poto moni kuna tata futila mayunga balibane oyo bazo bebisa environnement na biso na ba jina bango ba plastique na ba mai na bango ba chasser bazo sele so disait ba au pire chasser on est au pire so koloni yango soki lelo koti na mabele après 10 ans so ko tumola mabele a osala kaka ndenge bocheli matondo mingi bandeko balandi to bendi vraiment suka ya tovanda to solo mokolo mwa lelo to lobelaki vraiment o ezali mingi actualité ka to bandi thème o eza mozindo makasi to laki bino to bandi banoko bazali pona maloba na monoko mingi ya koloba mais to laki bino kaka na banoko tokozonga lisusu a poto lobela kaka actualité noko molopwe tozongisi matondo ya mingi vraiment ndenge botika ki occupation na bino nyonso boya ko honorer biso awa na magazine tovanda to solola lo elonge pe moko na noko tambi kasi na mwangonga muke na 1 minute botala vraiment population bazali kolanda biso bopesa bango toli par rapport ya mayema so tolobeli mokolo malelo conflit na partie est ya RDC pe kolandela ndenge mvula ezali bon konoka ba inondation dozali ba komona na kata ville province ya Kinshasa na mwangonga muke bota la population bopesa bango toli obino bolengelaki pona mokolo malelo bapesa ka moto toli moto ayokaka o ayokaka te sengeli conséquence était ya bango ndeko ba kota ya bino mais auto kosenga na bayi congolais ebete Congo imabele na biso to bundela yango to lengela yango to temela mondele kino sukali ya ye po ete atika est na kimia bomoko bondeko ya Afrika ezalabe ya kokabwana soki mokete na bato enguma ko Kinshasa to ebete Kinshasa ibandaki na bakulutu bataka ntie saramboka yango bamelaka simpoli regla makambo kili basaka bambiance ba vis-à-vis na ba faubourg epai nepai mokonelo ba mosuka boko na moto oyo bazaka na yango babungisa pona boyinga pe bozangi boyebili yango toka bato botoli ya biso tolengela yango totosa mingi koko ya suka mboka maya kolobaka lelo te lobite okoloba ete na yoka kite matondo mingi noko molopo noko tambi
nakosa l'appel na jeunesse bondima te kobima kokende kosatake na Rwanda za effet ya ba makambo tozomona na este bo sala eloko mokonzi banganga ngunza 2018 asalaka elongo na bangunza na ba ndeko nusu tobenga bandimi na kati ya religion africaine babimaka na 2018 pona ko kotalisa Belgique bino moto bozali ba semer de trouble soki catholique akosenga bino le 4 bo bima bo kende kosala marche pona Rwanda boye ba ete ekoporter eloko te pamba te Rwanda asalaka manduki te abeshole zala clair senga na batu to bima pona to marché pour la hypocrisie ya communauté internationale tout ça la marche de bosser ambassade des États-Unis ya Belgique ya France wanande to loba solo vraiment bolingi mboka mais mayele mabe bolingi ko sala pour récupérer situation ne leko oyoyo mokobi misala 1921 telemi et ozela bino pasi mingi occident soka kwei église catholique akotika la ko résister te akokwena na bangelo matondo mingi na noko molopo noko tambi Nengwa senga to bendi vraiment suka moi liloba moko to mibale ya kobakisa yambo vraiment toka bwana na bandeko bazali bongo kolanda biso matondo mingi na bandeko banso bazwaki libako bongo ya kolanda magazine mukolo mwalelo kasi na nyonso biso tokoloba nini benvite basi ba lobby banoko ba lobby nyonso oyo bayela kibino mukolo mwalelo babina nyonso esenga kaka conscience tolobeli likamba mbula bazonka nesika conscience guerre ya este kaka conscience donc soki toza na conscience soki toza conscient na nyonso tozo sala nyonso kotambola malamu matondo mingi bandeko balanto ki mayiba noko balobi ezali boko engager kaka bango solo bandeko tokoki te ko clôturer mission mokolo mwalelo sans que tozongisa matondo ya mingi na bino bayeba so bolanda ki biso mokolo mwalelo pona nini te na tata futila mayunga tolobaka bango bazali ebale bayebaka mozino nango na mosapite pona nini te na ngozulu liso ya ngozulu dete na biso tata kwaku tozongisi matondo ya mingi na mpose les chefs pona nini te na secrétaire général ya Voix télévision cordon qui vous ya papa na biso asimba biso tango na batoli tozongisi matondo mingi na bayebanso o basisaki biso dei na biso tata pero kwa kombe nengo mbwanga mama tozongisi matondo mingi pai na bino pe na bayebanso basalaki na biso na tournage émission yango na magazine na biso mokolo malelo tovanda to solola kasi biso na bino tokute na banoko po banoko bazana ya mingi ya koloba na manako ezali ko ya kimia fumuki mbangu eyingela o mabota na bino baso Bana Congo, komina tango ya kufanga isika mokoto surula pona mboka na biso. Mboka na biso eumeli mingi na monyoko liko. Mboka na biso eumeli mingi na makamwa mabe. Banyoko li biso na mboka na biso, bazokoma biso. Balikite biso,